Soyez-en remerciés, car vous avez effectué les déplacements en dépit de vos multiples occupations. Tatanga ina yepa ina yo awa mpo nazana likambo moko boye ejo tungisa kanga imakasi mona nanga ya jwaka sensite abeti na developeri aganye kasi moya kende mpoto iyete na jolela na yebite mpo na nini likambo ejo landa kanga itango nyoso na bomo inangai mametika katete musa uloba mulimo za kukotela gai meme neza kumona familia yo familia yo zena mulimo yonkoi familia yo zena mulimo mboluko wana libota nangai wana libota na yo mama go sambe merci iyo leleo na moni te mota yebe kri ya mama iwaso zate iyo leleo sia meme merci lukulo ye aw yebe ketango yawa guérison de Dieu c'est total. Nana ce prophète le nasakana katie. Kombo na ngai panza na sango mobimba. Ngayemi ka prophète na biki saka. Yango na yoka kisango na yo na yoka kimpenza sango na yo te yo biki saka bato yango na yempo na moni molimo abrokaze frenaze jo lataka ngai na bomo na ngai kasi na lobite na koki koza boite na kende pa ba salata e pa ba malabu na lobite na yepa ya pere po yonde moto biki saka yonde moto obisaka nguya yo moto ofungula kanjera mpoto osala mpo na ngai na kende yango na kuloba mingi te alichema bolongo wana Kiema bolongo wane mama. Natima bolongo. Ngane ze profeti na shaka negate. Na kupambili na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yo mulimo za kukanga mama oy. Yo mulimo za kupelisa mama oy. Nalo bipima. Nalo bipima. Nalo bipima. Eta mulimo za dikuloa. Ya, yonan sia. Yonan. Yo leo. Yo nalo bipima. Yo mulimo yo nalo bipima. Ngai na ko bimate. Tika nzoto mama oy. Na dondu na nzoto. Yuko bimate? Yonan. Uko bimate? Yonan. Yozanan. Otele mera ngai na nzoto. Yozanan. Damo sinae. Osanani? Damo sinae. Bolika munini okangeli mwana oy. Na ye awampa na jikita ye na kanga yake ndeli bosota jonga kwa bensi ma para te makambo nyoso esimba te na bomo ina yaza obepo ye. Mwana wana sari nini? Apeta kinini? Olivi mwana wana beta kinini yo mulimo? Mwana wana beta ki developer. Bandeko. Ngakutu pasteur na beta developer nanu na kenda te bongo mwana ndali ngakenda. Nalobi mulimo pima. Pima na kombo na Yesu kota na njoto na ngai. Nalobi pima na kombo na Yesu kota kati na ngai. Pasteur ngai na regrette. Na regrette makasi mpo na moni makambo yo jo sala eza makambo yo jo kubisa nzambe te. Mama, yo so moni te na fentaki yo beba fenti. Na kosi yo kasi
na jio na likambo moko ya moke ojo lobaka makambo yeto se pesa mokite mpana nini boleka ne kaze ya bolo bakalo kiliko na ntango yebi lo banjambe te yo kende ko telisa ka sanse na yo kuna jo maboko na yo lakisa bino bato bozaka ko telisa ka sanse bokinda wapi na jo tu na bino tena mama mokushaka na ngate na lobi bima na ndakuna alo bibima omani sikana yakisi yo alo bibima na ndakuna alo bibima kita ezama wa mingi mpona bana sala nzambe ayero ezampasi mingi mpo tango biso ba mama na bino be waso katolina tozaka kosala okomona te mosala nzambe ya solo azote ya belo banzambe zokokisa wana lingo shambu shakali bayaye Bible lobi mutakulia na mutoki na ye oyo nasali eza mutoki te na lobi mama kende bala eza mutoki te soko lingo sa mpona motaki na yo sala makambo oyo ezomonana kasi koluka te osala mpo ozwa mbongo likambo oyo ezali te oluki okosango yango nazalaki koyebisa bino bana na ngai biso bamama na bino ewaso katolike Catherine na ntango tozalaka mpenza okomona te mosala nzambe aye abondeli mpo na yo mpo mwe likambo ekokisami kasi na ntango alelo bolingi obengisi moye bokoma na mbula na ngai eza te yango bojo okufaka ava boyeba kosambela natikeli bino bolingo natikeli bino boboto lisanga mpe bondeko sala na kokabwana te mpo ngai mama na bino waso katolina tina koma na mbulu oyo eza mpona tosaki maloba nzambe mpe nayebaki kolala ava boyeba iloba nzambe bolingana na bolingo ya solo botika bokabwani bana na ngai mpe botika bikota akota nzambe akopambola bino Salut balandi akil vrai news bomoni tozana matanga ya mama na biso mama Catherine ewaso panza mawana ba obaza a elongo mama na biso aseboyibi na ba arbela sali ba asali théâtre banzonzinge asala azaki sous ancien journaliste ya RTNC isala biso parce que mama azana biso te en vie pour le moment mama azon simte mane pa polo yeso mama azaki na biso mama ilo azasuna biso te elo sabsel biso na passer à passer pas te que mama tebi na ba arbela théâtre na banjonzi to se total maman ça il a ce sentiment fort mais l'autre manqué maman na bisa suna biso sur place te que ton question na me repose en paix il a kato ko ba ngwana tozana ba ndeko na biso ba cameraman mususu ba journaliste ba artiste belé bazawa to epo na ko panza pe sango ya mawa e o panza mawa na famille na ina botane na bandeko to baza bonjour artiste bonjour kato na derrière maman iwaso et biso parce que mon maman kofi Domingue Baleli s'attendait que maman il a osé inviter c'est que ça parce que moi le bagno compé ça pour na balandi bazolanda. Oui, pas si peut-être parce que Tobuti est très cher. Mais ça ligambuya sengo. Ya ligambuya sengo ndetolo bana intervention msusu. Bravo l'artiste parce que maman sali 58 ans de carrière. Ya ligambuya sengo na moment oyo nzambe asoya pe manakimia parce que maman Siakoli 82 ans, chose facile, tu évites ce Nzamba bomba bisoto matina ba ajwana. Donc eza esengona mawa ko bumsi très cher. Eza esengo parce que puis âge o ma papa maman tseki biso. Eza el kambia rosepe là. So ezaki organisation familiale mais l'enso mbuna mo zo beta ya bokoko ba bazo bina ba rosepe là. Ba koko ba kangi mfini kwa cercueil parce qu'ils a fait. Mais le rôle est au gouvernement, côté puis la structure à théâtre côté, le monument ordre, moi je vais m'amener sur les salements et salité. Donc bravo l'artiste parce que maman a sali carrière, a fondé ba maman Bénin c'est là. Oh bah ça me sale en repelle alors. Voilà, commentaire dans les choses à voilà. OK, merci. Mami bonjour. balando bazolanda biso koyoka sango ya mama liwana ye esala biso vraiment passe na mitema toyei kopartage mawana baninga nyonso mwa iloba okoki koloba mpona esala ta mwa mpe ya soname icone akei bato babanda masolongo première dame na monde ya théâtre asala théâtre na radio leo na batv biso mpe leo toye tolandi exemple na bango en tout cas toyeka tozolela mama donc mpasi na motema icone akei atiki biso donc voilà c'est un peu ça. Merci beaucoup. Bonjour, papa Souliata. Ouais, bonjour. Tous les gens maman na biso waso ko se ka passe maman ça na biso maman ça na biso azon simoti mane pa nkolo na ete moi lobani ko pesa pona balando bazolando bayo ka pe moi message na yo. Bon, maman tiki biso Nathan on nzamba bongisaki pona ye. C'est pour cela au moni que tout se réunir boye. Et maman na onion soit sali.
C'est pour cela la présence Nabiso est pour nous rendre un dernier hommage et coïncider le jour où journée mondiale à théâtre. Donc tout ça na mawa mais tout ça na fête. Donc tout ça na mawa mais tout ça na fête. Donc maman a tiki biso, maman a sali belé na tanaye, biso ba eto tikali. Tout le kande, tout travailler, nenge maman a travaillé. Il s'agit de l'écailler. Pourquoi pas Nzambe soki, Nzambe azana biso. Donc tout ça la paix est belle quoi. Donc c'est ça. Okay, merci Alan Yakin vrai. Ozo mona ra toke na moi to taper la carte ya. Ba artiste monsieur va 4 ba le batamo eloba. Bonjour maman artiste maman. Bonjour. Moi eloba ra odika to na matanga ya maman, c'est sur ma passe au père de maman. Oui maman c'est que na so atsali ba œuvre moi mona na bisa bato. Elo to zangi maman na biso moi eloba ndoko pesa pona ba Holanda. Mawa kaka mais maman sali pe belé tozo lela mais mo pe apesi so esengo lisusu. Pona ba mbula oya kokisi. Donc maman azao baba suivez les guides biso on se photo la nzela na e. Wa Landa mame wa sote ba loka e. So otenga mazonga na nzela tel exemple yango ya munene. Ya mama pe mara kimia nzamba kele place pe malamu afanda. Merci beaucoup. Ça fait mal le bamoto. Maman il lobe ko ça la Ah, pour la maman, maman sa maman na biso to lingaki e mingi. Mariette luweza pour na biso nyonso enzela biso nyonso. Kutu muso abota milelo akufi pe. Mais nzamba sungi ye tina HO en tout cas. Donc motema malamu azaki na ngona kusa sala ya malamu de commissie tina ba HO. En tout cas, molimo epe ma ya kimia ki fana kimia. Merci beaucoup. Moi était pas si mingi na motema po liweza keloko esengo te liweza eloko amawa mais esengo sebso kande mama ke ina HO yo. En tout cas, molimo ne va na kimia vraiment. To remercier ba konzamboka neloko ba pesi biso leto la maman esika oyo en tout cas et celle biso bien makasi. Donc biso no stero kabola mawa na bandeko na biso quoi. Merci beaucoup. Bonjour papa Koba. Bonjour papa. Omoni toye na matanga ya maman et celle biso ma passe ko père de maman na biso waso azaki na biso asal ba œuvre mingi bat bayebi leto to suna maman te celle biso passe ya makasi ma te témoin le bani ko pesa balanda kin ko ba ola. Ouais, ça peut passer yo za nga pe na nango. Aza maman ya biso to lingaki mingi aza maman asa musala mingi kana biso maman umela musala théâtre alors ezaka mawa quoi mais ezaka mukana nzambe nzama lobi mutu nyoso akutra mabela so mabele maman to kumisa maman to sepela to ko mawa po maman sa komena ba age ko minango po ba muso baduna to komena age wana te ado age maman komena na théâtre ne pe na musana zo sala pe na age na e to pesa nzambe merci alors to conseiller na pesa na bana basi na bana mibali o baso sa misala so théâtre balanda exemple ya maman to ye balilo ba nzambe to tambola boye tout droit to koma kwa maman ndeka koma merci beaucoup papa Koba merci to kasi mbongo to sai na bis na ye mingi supporter biso mingi na ba caprice na biso na faiblesse na biso na masse na biso supporter biso mingi bon toujours sala na ye to sali ba théâtre ndenge na ndenge to sali ba ministère John ministère John kutu moya kotangeza te to sali kibingi na ye bon ezali pasi mingi na kokabona na ndeko mais nzambe alobi okutaki na mabele okutunga se na mabele kokabona ya mama iwaso na biso ezali pasi kasi akonsole biso na famille biologique na biso famille ya théâtre en tout cas toza na pasi toza na mawa malgré atiki biso totikali mawa mingi kosala eza pasi bato baninga bazalaki na morgue ezalaki vraiment très urgent ifali nakende ozwa mutu mo na aéroport donc yango moni nakendaki nazwa parce que ezalaki baliboso mwana yango aya kini donc lokwa toyokanaki donc ngande ifali nakende ozwa ye yango nakende nazwi ye nake kologe ye mpo mwana Sylvie confection quoi donc ayaki yango mona nakendaki kozwa ye na aéroport kaliso ezalaki keno bamisu bamarché bamisu baya matanga mame waso yo omonaki yango ndenge mabe
en tout cas na mona ki on mabe parce que toko ko marché kaka boboke manque bozongi nde toza boye tozaka na fête na biso parce que maman akufi na 82 ans et puis lelo eza journée na biso journée mondiale du théâtre donc ole to célébrer ngo to kesu to marché ata kutu biso moko na bino bato bolanda biso vraiment ke maman ndenge bembelali bo bamoni biso na boulevard to leki tozo marché boloba na biso vraiment nini donc ça bien te na ba réunion mususu na ba makambo so sama pembeni ne singa ba na sepele na ngote balobi na to bi ke fête ba reporter ba bina poka bana soirée mais biso ba biso na la rester so mame waso yo rozana bon na ebite po na ebinde to za awa na za fatigué tam suna poka pe na za na ngate lengo za na micro MC poko le komo na ngate ponde na za boye to célébrer batamoko boye est-ce que nous en a force il susu ya okende suna poko donc point d'interrogation intimité comment ni même la fête non ba repousser ango okoza na anniversaire no lelo na tango pe samedi elo mo pe pola nangote donc fête na biso za lelo bat ba ebi que to célébrer journée mondiale du théâtre mais to ko prolonger ango pe que même samedi to fête ango pe na kimia na mona onze moko welisa mo bon ne singa bon eza conviction nanga muta osanzenga zate ne sipona nga en tout cas et ça n'inga bien te mot de la fin na famille et puis na famille théâtre mot de la fin na famille théâtrale les akake to lingana les uns les autres aimons-nous vivons to lingana tangu toza na bon moyo mutulera za na mbeto hôpital marisa bola so bela OK lukata moyoko magnifique que miso pamba tandenge président JP Masamba kenda ki lelo oyo mso azui le devant makambo parce que mukile moni ke yende mutakenda otana hôpital mais wapi ba mususu wapi ba icône mususu ya ke ba eko yebisa bino ke mame wasazo bela ba benga ekutu ba mususu pour ne pas citer les noms mais ba kenda ki même pas ba répondre ki te na minute comme même comme inesi ya ba rancune mambo belé pourquoi quel que soit likambango quel que soit famille boya ki bese boya ki boko na organisation mais tant que batuo batanga ba fana de bon de l'école et puis ba responsable bosa nini mukolo amela kaka melina no bomi moto matangeleki apoto ko sama koto ko tala makamsusima mais bozuma bakanda botengi boso na moment ya matanga je n'ai pas aimé. Comment c'est dans la groupe d'animation la Léopard basa la petite animation à partir ya kuna isika bozali ba animateur ya groupe Léopard. Animation avec le groupe d'animation Léopard. C'est directement la Le ministère de l'Intérieur et de Sécurité ici représenté. Aussi à l'honorable Léon Koussou, s'il peut rejoindre ses collègues pour pouvoir déposer. L'honorable dépose, suivi du ministère de l'Intérieur et Sécurité, c'est représenté par une délégation. Et après quoi, nous allons inviter la force armée de la République démocratique du Congo, la FARDC, à déposer sa charge de fleurs. Mesdames et messieurs de la presse, le ministère de l'armée de la République démocratique du Congo, les forces armées de la
démocratique du Congo, FRDC, ayant déposé votre gerbe de fleurs, suivi de... Aux délégations qui viennent de poser leur gerbe de fleurs de faire un peu d'urgence car les temps courts, nous sommes donc obligés d'aller à... nationale théâtre populaire et cinéma, la fondation Tokanissa, Pakosipo, plateforme des médias cinéastes du Congo, tous ensemble en train de déposer les gerbes de fleurs. Quant au groupe théâtraux, vous allez patienter juste après, on vous invitera nommément. Le groupe Sinarc était déjà aussi invité, du président Caleb, allez-y. Après les groupes évangélistes, nous invitons les groupes Temps de la Grâce de Bijou la Reine. S'il vous plaît, nous informons à l'Assemblée que le retrouvail après ici sont prévus sur... nous allons demander aux artistes et comédiens et musiciens de bien vouloir s'y rendre. Madame la ministre Chantal s'approche pour s'incliner, pour rendre les derniers vives hommages à Maman Ewaso. Nous allons commettre la maman. Nous allons accompagner la cimetière Maman Ewaso et
ebele bayebaki tous bayebaki ete. J'espère que à travers funérailles oyo pour découvrir bongo azalaki nani. Tala lolenge toleli lelo eza parce que asalaki mosala kitoko na bayo totikali to continuer bongo kosala mosala kitoko. Un grand merci à son excellence Madame Chantal Safou qui accompagne maman Ewaso Tina Kati Bongo ya Corbillard. Merci aux artistes congolais, merci à l'artiste Saï Saï, merci au président Elombe, merci au président Kikedi, merci au président Caleb Toukebana, merci à tous les artistes congolais, merci à la presse en général, la RTNC qui nous a accompagnés dès le début jusqu'à la fin de ces événements. Merci à tous et à toutes. Notre cérémonie vient de toucher à sa fin. Une fois de plus, merci à toute l'assistance. Merci. Bandi une vraie news au moniteur na matanga ya mama na biso mama Ewaso tozalaki na mama lelo azasu na biso te mama zon simoli monepa ya kolo Yesu pasi mingi na mtema kozanga mama na biso lelo et tozana ba artiste au moni moko na moko mikopesa ba point de vue ne ba passe ezo le na mtema ndenge tozo bazokanisa mama pasi mingi na mtema ko perdre mama ya kitoko mama sali ba œuvre belé abandaki na théâtre banzonzinga abandaki na télévision et na ba radio lelo ekomi mama bimna banzonzinga na biso total qui m'a vraiment y a trop lelo souci na mtema toaso na mama te mama zon simotime pa ya kolo Yesu passe mi na mtema boki baptiste moko na moko à s'exprimer moko na moko à pesi point de vue ba passe na mtema mama tiki biso esa biso ka passe mingi ko perdre mama mingi ya lobeza te bino mon image ndenge to yaki ndenge to zuipe to comme na suka émission na biso tozong se bino matondi mingi na bato to ba Hollande biso bande ya mboka même na niveau ya kin même partout dans le monde ba salutation na bino mingi surtout salutation na ngal bo se pas ser passer pour amener coordonnatrice mora kitoko coordonnatrice sala biso tozala sayo mama Mobulu et sans oublier papa Pédo na Londres maman Charlotte na kati ya Bristol et papa Wenda Nkulu na kati ya Bristol mama Nzambe malamu ba salutation na bino bolo s'abonnera trop beau s'abonner trop et bana kinyoso. Je salue encore base na ngamba une vraie news Dani Bitik Sabala Chinek JBB et je salue mon vieux Jacques le cœur de maman Tania heureux mariage à vous mon vieux. Ma salutation na bien trop salutation na sima ya caméra na ngana zaki na koko kodeko na zaki na yo talara yo mto sali pona image za la kitoko boy koko dema ba salutation na sima ya caméra et je salue encore Sephora Kipulu ma mère, mon vieux Gelor, Kenaya, tout. Et maman Mado, maman Lionel, Miradi, maman Pacifique, cette personne a notre nous Bolandi Biso, sans oublier vraiment souci mingi namte ma mingi olbeza de to gara souci passe vraiment. Cette personne no ba aussi c'est mission na biso pour na le check.